Gomez a mon numéro à Mams Abouyamba. Mams insisté à Abouyamba. Banza London TV. Titre film za na kombo na ye bato ba ko tala parce que babi ke Marie naza actrice ya monene ça makambo ebe na mboka na biso. Banza London TV. Selon ye abi aza actrice ya groupe Simba parce que biso na groupe Simba totika ko mona Gomez te. Banza London TV. Bon moi na koma na ba niveau ko répondre papa na e bongo c'est quelque part tant sous papa e binzota mwana na e papa mwana e binzota papa po papa mitakala liboma baza Banza London TV. Papa nena na bi comme on a été entre bandi en tout cas bo excusez nga na bi comme on a été Banza London TV. na lo ba leke ya par rapport ya voice au Gomez na ko tonga Irsil et pas nani et pas Simeon. Ah donc il y a leke ya mwindu ye wana X inde Irsil wala lesko Gomez e muto akaboli bango bongo donc il y a pembe nani Mams Banza London TV. après avoir ça ba bêtise na Gomez a ko expliquer tu quoi que non aza mona groupe Sim oh moi na groupe Sim na éducation ya mabe pourri comme ça Banza London TV. et ça les locaux tata ba photo na ba vidéo to rosana biso ba vidéo pour na zongi na nga pour que na bomba actualité ya Sila Bissal Banza London TV. oh tata na épisode moko ba moné kaka tala mutozo vivre na complexe katina ye mutozo vivre na donc elle n'est pas à l'aise voilà XL aza à l'aise te katina ye ce qu'on a ka mo rande ba loba ke non ye Sila azaka simana ye Sila bana ko landa ye Banza London TV. aza biwa Gomez ba projet nyonso Gomez a ngaro sala mama kamuna do ba secret nyonso ya Gomez a confiango pa ya Simeon Banza London TV. elle est très maligne Belleville a yebi kosi sa moto carrière sans que yo se rendre compte que moto assisi na carrière Banza London TV. azu moto ya Sila tianga makolo na ye a soutenir ndeko na ye azo consoler mais na se azo ibisa ba dati ba ya matanga te Banza London TV. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne des Banza London Télévision. Comme l'actualité nous oblige toujours sur la les lotos mécanants dès que tu qui n'a des bandes mais ça trop dans mon bâtiment traité donc en tout cas tu continues mon bâtiment pour public tout bas fan tout bas internaute bah aussi ngabisio yango que notre a trop musique donc yango toyaki siko tout bandoro lobela mingi moi théâtre actualité za Marambuya Gomez Sila Bissalu Xit Pechanga Belleville donc Papé Lombe donc et le maman Marambeze belé ils belé yango to zo mekempe to mekotu na nanu makambango ibandi ndenge nini makambango ezandenge nini Gomez yango azanani tozana confrère mo waza awa au nom de Miché donc babinga ki sentir asuka ya ya Babakouk donc ndenge babinga gaé donc to mekempe to soana yé vraiment ayebi vraiment histoire ngo bien ndenge bandaki ayebi Gomez place à uta soka zalaka wapi en tout cas yemtu aromeko beti lebiso lisolongo ndenge ezaki soki washima tonda za d'accord nanga aki déjà ko fongola plateau ba mon invité nanga donc bonjour Miché MC. Oui, bonjour Rishi, bonjour Nabatunyo Sobaoula Nabiso, partout dans Mokili Moubimba, surtout précisément aux anges adorables, les Abakouk Babi, les meilleurs fans du monde, et même Sila Bissal, Maman Planétaire, Maman Denis pour cher, moi c'est à Moto, Maman Tebele, Place Azali, en tout cas, pourquoi pas Maman Zozona End, Maman Nyota Chouchouna, Maman Elim Mizi Hymne National, Président Yoshona Canada, Maman Zozona End, Tabou Fatou Modèle, Abakouk qui a solo, famille Bissal Mobimba Lord Bissal depuis Belgique moi c'est mon modèle Bambo Tebele pourquoi pas na bateau balinganga MC sentir la sécurité à Souka Babakuka na Pisimbote na Michou Mbembele la femme du président na Naomi et pourquoi pas tonton Chez aussi Chérika Bambo Tebele d'accord c'est bon merci donc là na pesa qui moi mbote déjà à continuer à dédicace des alara biso za mission ba TV était to dédicace donc son Nathalie Kara mon pandi na moni son éminence maître Kazi donc mon président
place aux arts vraiment bah respect belé et puis Nadine Zamba on écoute bah voter de Libé là déjà dans Nadine Zamba et puis la patronne à Aigle Jaune Ndi Balbara que non manga côté là trop d'Nzinzi la force tranquille qui écrase donc voilà je te salue encore AMC Isolo à Gomez bon mais quand on expliquer biso Gomez Azanani bon Gomez Aza selon Yé abi Aza actrice à groupe Simba parce que biso na groupe Simba tout cas comme na Gomez té na ebiété je sais pas si jouer na Michael Jackson ou bien Jennifer Lopez ou bien Angelina Jolie na yebi film wana té na yebité mais subitement comme ça après avoir reçu ba bêtise na Gomez a expliquer tout quoi que non Aza mon groupe Simba oh moi na groupe Simba na éducation ya mabe pourri comme ça zelon to non malembe donc selon Yé donc comme obi selon Yé c'est que bino boye bien monté mais bazar contact na président Lombe Yé moko personnellement aloba ni pour na Gomez. Bon, président Elombe, n'a pas intervenu par rapport à Gomez, mais après avoir Gomez au sala bêtise ou à sala on a finga enene na katia musala. On a koluka succès à Djembe la comme maman si la bisalo pour que communauté yeba. Est-ce que communauté yebi est-ce qu'on a né le quoi solo mabi? Yeba na mokili mobimba to balinga ngote. Donc ayeba il façon ça la besté. Ba maman la ya ba chinois. To comment na mo ndo kindida moi vitesse ngera to yeba na so kaza obi que non yemoro aluba que non as actrice ya Simba mais bino boyebité voilà continuer. Oui, to yebiete to mona ka mutu moko bimi puis alobi que aza actrice ya groupe Simba. Chose grave après avoir ça makamuna sala wana ya ku finga donc asala nini to mais quand on connaît ça biso non pour te comprendre tout le monde aura que non directement comme guerre ya bakok na Gomez bon là personnellement ngapé na ebiete hein donc na ebiete mais tout le monde aura na toile ningizo panzana Gomez yango mon tolingé ba bisa biso que non yo oyebi vraiment histoire en bien mais quand on relater biso yango ndenge e bandaki tina place oyo et comme il est là Gomez idole naie style naie actrice n'est préférée ça même si la bisal OK on comprend hier moko aleka na télévision avant asala ba bêtise na ba business buzo ba sala wana aloba ke sila aza mutu aza actrice ya pampa mate so kangisi ne ka si la photo bitala ka mams so ba kango photo na sila moni ba moko mokilo yeba ba otioka do artiste n'est principal do rêve na président de Sila Bissalo et ko sa tango ke Niger Gomez ke Nigeria ke na Nigeria ko sa makamuna ke no sala ba kamba film ezaki idée bien parce que azam moko na biso ba Congolais na kati ya moka mo pa se battre pour qu'il bimisa moto OK asala déjà asala déjà ba film mona ba film asala na okoma wana na okopona répondre à question na okoma na point wana tango ya komi na Nigeria azaki na besoin lokola lingasi la bisalo azaki na besoin na ba gagine a sala na code na Nigeria mams pe a participer na kati parce que na Nigeria ba ndako tourner mams ba bi boza na artiste moko makasi na mboka na bino ki si la bisalo comment est-ce qu'elle va où maman abi oui aza kutu to evolera na groupe moko Simba zela kutu na bengae a benga mams na téléphone ba so ina mams bien comme yana leki apesi mams ni na bino mams ni na za boye na za na posa oya boye to tourner tala kasi la bisa le star munene star planétaire a ebisa par rapport à programme nanga parce que si la na bureau na e yeba programme à quoi temps sous une invitation moi peut-être ya Lubumbashi et ça peut-être 2 mois avant ceux qui peut-être 4 jours une semaine bureau ne ko signaler maman et ko bossa na teke na Lubumbashi bazana bosenga no maman asutuki si là c'est par rapport ba ya ba programme na ngai calendrier na nga vraiment na date yebisinga et Simba vraiment te loba peut-être to poussango nga na osalo signe Gomez a siliki abi ok c'est bon maman c'est bon problème exact mais na motema na sepela te asiliki malamoko eko tombe tango mams eko donc ezandeni eko tombe siko église ya maman Olang bazaki na manifestation mo fa basala na Nigeria parce que vous avez l'église kuna nde ba invita si la bisalo si la bisalo aki akomi ava kende ayebisi papa abi papa ni naza bona kende Nigeria ayebisi papa ndena na yebi ko mona ete pantu bandi wa to ka bo excusez nga na yebi ko mona ete ABC papa parce que ngai papa il faut la poli aux la papa moko éducatif sous papa moko les kana en tout cas na wanga na yo
ngana wanga ngayo ça va tout évoluer tant ABC papa bien ça tombe bien oko ndekono pe azakuna azape na bakoli na ngata oya nango Mams tanga komi après avoir makambo akendela ki manifestation isili abengi Gomez amoni numéro ya Mams aboyamba Mams insisté aboyamba nde Mams abengi siko papa koto papa tala boy papa bengi mbala mo abisi papa ke tala ka bana ba respecter même papa na bango te abisi papa ke yebisi na oyamba ete na boy. Pour moi, tous allons être réalistes, tonton. Pour moi, on a un niveau pour répondre papa na bon, c'est quelque part. Tant sous papa et binzota moi na et papa moi na binzota papa. Pour papa mi takala li boma baza. Papa ba se respecter raté bazali hein. Papa ba bimana ba na bango baza. Parce que papa so comme ko ça ba bêtise na moi na ko respecter. Moi na lobi ke ayebisi papa na boy. Mams comme il est bien éduqué, il est poli. Azu yana Kinshasa. Ils ont un caprice, moi na tous ces signes nango esili. Mbala moko leki yaya, ngulu yaya, leki nani yaya mwindu. Yaya mwindu maman bengi Gomez. Non, Zéla, depuis qu'on a le bar, non, Mikolo, non, c'est l'effort, il y a vocabulaire. Il faut na côté ba vocabulaire na bino ba théâtre pour le moins ba sirno za trop te wana siko na lo ba leki ya par rapport ya voice au Gomez na ko tonga Irsil et pas nani et pas Simeon donc il y a leki ya mwindu nde wana x nde Irsil wana nesko Gomez e muto akaboli bango bongo donc il y a pembe nani Mams OK donc il y a leki il y a Mwindu, Irsil, il y a Pembe. En tout cas. Groupe Simba. En tout cas, il y a pas. Nesiko a bengi le kiaya. Et pardonne kiaya a bengi. On a monaki. Non, le kiaya Mwindu a bengi Gomez. La monaki si la kene kuna makamango zande ninga puto na leso lingana ya ko jouer. Il y a bi oui. C'était prévu tout ça né musala mais et puis ça m'a quitté par rapport à calendrier ne boy on a nazoya ko jouer il y a bi pour na oya ko jouer ils ont ma procédure belé za pe anglophone ils ont makambo belé faux ça là ils ont vraiment facilité dans la niveau hein mutami benga ceux qui black line dans la niveau moi na maloba Gomez au loba na répéter ayebisi boy et ça les loko tata ba photo na vidéo to rosana biso ba vidéo pour na zongi na pour que na bomba actualité ya sila bisal. Ce qui est bien na yo moko logement na yo moko ba dépense charge na yo moko parce que ngala reçoit charge na hotel les kaya mundu andima kenda OK ozomo tawa comme na Nigeria le roi déjà comme sur place a forcé Gomez à côté d'un épisode moko ba moné kaka tala mutozo vivre na complexe katina yi mutozo vivre na elle n'est pas à l'aise voilà XL aza à l'aise te katina yi ce qu'on a kamora ne baloba ke non Ye si la azaka simana si la banda kolanda ya si la banda ko tourner et ceux qui peut-être va passer ici les 5 tableaux si la singele 2 tableaux non qui na fou ici na kombo si la donc si comme moi na kombo si ngai siko ezo lekela comme na muto biki azana makambo mais azola na muto na makambo te si ba ko tiens na film on a joué sur qui 4 rôles sur 4 tableaux sur 5 tableaux aye ko zonga tango sikoyo wana siko tango bazani na kati ya nini bande soko coacher Gomez parce que Gomez azaki na mako banga taka sila mutu munene sila star munene azao banga nini juste ando banga nini banga tali déjà écalage jamais que nous azaya na kati ya musala et puis azana expérience makasi azam parmi ba aîné ya groupe Simba on comprendre donc pour a manquer respect et maintenant on senga mutu mo faut appuyer pour ça et on senga soutien mo boye surtout on le ya mundu akomi a côté na kati ya nzoto ti azu esiko esprit na côté na kati ya nzoto ya Gomez abandi ko diaboliser ko banga été tala kutubo nyonso yebisa Gomez aloba na télévision ezaki faux ezaki lokuta eloko solo ezala quitté yango mo etango siko Gomez ko misiko ba voice sur la pour confirmer que non mutu oyo aza jaloux si la elle est pour rien pona ye mutu na la vie asila na sima nde tokomi na stade tokomi lelo oyo ti basimo babima
nzambe ko tula musaba simo siko Siméon azanani entre Siméon na Gomez relation ni bazana ngo ba ombale Siméon aza mwana groupe Simba. OK aza mwana groupe Simba mais na je sais pas ce qui parce que toyebi été à mon groupe Simba mais aza bureau ya Gomez. OK aza bureau Gomez ba projet nyonso Gomez a sala mama kamuna do ba secret nyonso ya Gomez a confiance pas ya Siméon. Pas Siméon. Tango Gomez a sali pour avant toucher si là-bas a finga mams aloba ebisa ki Siméon ndé naza boye il faut communauté banga menga na ibanité mais funa o toucher si là ba Simon ba pekisa biko sala ngote okoisa yo oye bana mais aux réputation mabe pour que batu ba bossa na makamoni ko senga ta ba 5 ba 10 ans ko sa eloko wana te lokola déjà ba leki yaya na papa ou akabola bana ba cause déjà Sima Gomez bazo appuyer go parce que na moment wana na tango ya a fingi il y avait des gens aussi à groupe na bango o ba sepela la réaction à Gomez te ba kota na groupe ba sabi oh Gomez comment yo ko finga moto to kuti na kati ya musala sali nini intervention ba to wana ba retirer bango na groupe WhatsApp. OK donc c'est et là qui c'est que Madame Gomez a sali yango bien azana pour ya makasi simanae. OK so tango ya sali action na anga sali action na ina ni Simon apekisa ki ya lobi na osala ngo ti azo ni mabi na osala c'est que déjà na pour ya makasi simanae ndo mona sala ki yango siko Simon amoni ba makamon yo se répéter après voilà to moni d'Acosta bimi afingi atitoy si la wana D'Acosta va déjà comme mata. Poto il est déjà d'Acosta. Acteur Makasi a joué bien. Entourage à D'Acosta côté qui n'a pas joué côté pesa mon thème. Ba moi muto qui ne musique ba saka une esprit ba simbisi tout chacun fingi ici là. Communauté ba ko isa D'Acosta. D'Acosta ta sali fi ndenge nini et beta sauter. Pour toucher un muto o za na problème na été. Mais alors pour la raison à siko na question na yo. Tango sikose ye Gomez asali eloko wana asali azaki na appui ya bato ba pousser ki asala eloko wana Siméon amoni ki biloko yo se répéter ba Davina ba mi ba fingi ba inte ba mi ba papa ezana ne oza boye ozui problème mo boye soit nga na zui problème mo boye yo oyebi vérité sur sa colonne place outi tasi nga na innocent oza mutu okokanga mutema lelo lobby lelo donc culpabilité ezalaka eza conscience eza police interpelle biso chaque jour que et loko ozo sala eza mabe siko Simba boya kufa na culpabilité on a ebisi Gomez a ebisi avant na télévision le baki na privé a ebisi ne eza boye ngai il faut le cas au senga pardon parce que je veux pas que nani Makambo est construit parce que si la sofinga makasi Gomez a boui le message a passé à la télévision a passé na peso 3 jours Gomez a s'entêté à boui a baki si 3 jours à boui ndi abike non le colo boui mais c'est voice à liboso a sofinga Irsil et a autonga Irsil. OK donc Gomez na zana ba miss ba voix qui belé ya mabe o autonga na ba fali o Irsil a autonga ba fali muto mai na poto makambo eza belé babi ba voix sur mise à scandale. Et un scandale. Mais si Eloni sali Siméon a trahir bureau na eningo loba. Eloni sali bon. Dieu ne manque pas de témoins. Nzambaza kana témoin. Dieu ne manque pas de témoins. Roke na mboka mususu ngana kena na Kenya. Na zaki na invitation mo muto mo abenga kuna zaki na famille. Mais na kuta batu songa na ibango ba pesa nga affection lokwa ndeko na bango monike mwana nzambe partout kene fois botambuma ezaka nzambe monike mutu bazo finga juste pour na élever na tombolier pour eza tana e na tombolier tani c'est tant Irsil azaki na succès s'il a soutenu Irsil s'il a passé à la télévision elle défendait sa sœur elle défendait Irsil. Polémique moi ebima na bata moko bonazo yeba mam seleka na digital na nini na cité des stars ya Noela Madinga babi ke Irsil a boakeli mam Simbasu
Mam c'est le cas défendant nini collègue Nabino ils a le kutanga makonanga on a bien tout ça. Mais aujourd'hui si la aza sali bazo finga pour rien. Pour na SB n'ezo mata. Pour obisa opesa biso ba trophée à Libanda aye nango na RDC na mboka na biso et otombo la mboka na biso. Mais qu'est-ce que Irsil a fait pour sa sœur? Davina tango ko finga Irsil. A fini Irsil lelo pardon. Aye ko finga si la fingi si la lelo lobi a posté Irsil na page na ye. Abi la vraie blague. Yo za yaya. Yo so komoni ke non mutu oyo azaki aza collègue na ngai po aza mutu parti ba bon moment. To moni ba passe na ye to tine place moko. Comment moi na oyo ko sani aya ko manquer respect. Ata tie photo il faut kota o gangele makasi pour ko commentaire moko mabe pour que amona ke lora o sele za mabe. Mais bango soko baza sima ya bato bazo finga o aza produit na biso. Parce que là c'est notre produit. Si la zone quoi nous était mis la donner à Zana, moi soit n'a présenté Mams, n'a représenté Mams partout ma télévision sur Mokili. Azana ba valeur, n'a quoi nous était mis la Zana post, Azana ma foot Mila, Azana ma sanga, Azana biloko nyonso. Voilà style. Ah oui, Azana ba qualité nyonso. Le lot mis c'est biso malandre. Ba ebi c'est que a joué maman Mungala. Nama Mungala joué sur maman Muyombe. Donc Abimisi maman la docile Abimisi qui a joué a incarné un rôle à Kibo maman sans maquillage. Après c'est longia maman. Yo ka siko ba insensé hein. Ba ko finga bi si la colle ya comme coco. Oh, t'as la filmo qui coco bimi non, ba bisa jouer jeune fille, ba bisa jouer maman mukolo. Siko après si on mettait en scène à Sengaki. Siko bino o finge pourquoi? Mais si tu as sœur Marie-Hélène, donc ils ont bêta, bino côté au Malando. Oui, Marie-Hélène il faut bêta parce que Marie-Hélène est morte actrice à Makasi, malgré film on les a la titre film les a la combo naé, bah tu vas y là parce que babi que Marie-Hélène a actrice à monnaie, na ça ma kambo bé na mboka na biso, il va mis sa bane belé, c'est tout à fait normal il faut bêta. Pour ce bâtir comme Marie-Hélène est bêta. La sœur Marie-Hélène c'est ça non? Mais autour le Bakeno de la Costa, Abandoro Mata, elle a touché car Sila directement. Belleville, elle est maligne. Elle est très maligne. Belleville a yebi aussi sa carrière sans que yo se rendre compte que moto assis na carrière. On a posé une question. Belleville a ça la binonini. Non, comment est-ce qu'on a questionné? On est contre Belleville. Elle est notre star. Elle fait bien son travail. Okay. On comprend. Négatif, tu as casting, on a foot à bango. Ils ont contribué à la vision de Konziambo pour notre chômage et quitta. On comprend. Pour ça, on a bêté les mamans. Mais le problème c'est quoi? C'est la vraie belle vie. Katinaye. Papa Bissa le père son âme a confié dans la morgue na Malili. Belle vie na matanga. Azu mutu ya sila tiens na makolo nae. A soutenir ndeko nae, azo consoler. Mais na se azo ibisa ba dati ba ya matanga te. Mutu bongo. Moi c'est le quoi la belle vie ngazana. Yoza mobile la belle vie. Exemple, vous avez mobile n'a été. Exemple, moi c'est le quoi la belle vie. À l'obaraté, so gangelier à kitisi mongongo, so accélérer à bani olela, so kangele kana bondelio, so que simbi tazu mutoka sombelio, so que moi c'est bongo famille no ko ipsa que moi so sama bio ndima. O kabona famille no kabona bandeko na yo. Avancer. Parce que aux hommes on a te que moi sur yo, bako kize na nini. Nous aurons un esprit. Nous aurons moutouvré, l'homme c'est un esprit, le problème de Belleville c'est quoi? Elle n'est pas vraie, même na yemo quoi ça vérité. Ceux qui osent appeler, ceux comme matin à approcher, à la question qui a soutenir yo, aza pour yo, vous comprendre? Abani faut utiliser contre ba ennemi na bateau ya lingraté. Vous comprenez? Des aboyés, azabo. Nous sommes diabolisés. Tant qu'on diabolisé, on peut monter mes obéba. Ose la ka iloko mo boya mo qui au sein na ngamu na obimi we ko démarrer ko finga. Tant qu'on finit ka ko démarrer, mbala mo communauté ba déconsidérer o kwei. Mission ko kisami. Elle est comme ça. Yusko oyebate. Tala ibutu.
combattant le rôle à Ibutu Nanga Munabango Azalaïté. Ibutu soit ça est sorti médiatique, il va non ningisa. Mais à terre on compasser Ibutu tant à film été. Côté tant à film on a aussi Ibutu. Bijou la reine a construit carrière pendant 28 ans. Belvé a coûté na katia musala. Bijou la reine elle s'appelait qui n'a pas 100 cas. Il y a Belvé. Motoyen na kombo ya soso libumundiki na télévision c'est Bijou la reine. A finga si la wa ça les côté. A défendre bi Belvé na la patronne na ko lembola ta makolo. Mais aujourd'hui, carrière il y a Bijou la reine Ezabi. Et il avait des fanatiques. Maman Top, il y a une page à mon nez, les amis de Maman Top. Bakindabi. Comme ma famille Bota. 7e bagarre, il passait à la télévision à émission Beta 37K. Aujourd'hui, nous avons intervention à 7e bagarre dans l'émission. Soit Bet 1K, il n'y a pas assez. Le bal est dans la chaîne à mon nez, le Quechua Salara, il y a peut-être 5K. Maman faisait des 50K. MC, donc ce qu'on dit là-bas. Tout ça, Nyosoana, elle est comment? Abenda batu Nyoso bazama kasi pemeni na ye, abendi bango. Na ya zobine bande. Bazana, ba komi ya, ba komi famille bota. Ce que bato ba se rendre compte c'est, ba ye bien ngote. Alors récompenser bino na nini? Ya ozota mususu, YouTube costa musu $20 na mois. Ya récompenser na 100$. Ça qui a l'osso, ça qui a semoun. Yo monike mutumala musila kabakate mutumala muyewana. Nzoka ya yebi wa ozwa kati epana. Belgique elle peut faire semblant, c'est comme maintenant on sait émission wa tala ngapi ya mona mais elle fait semblant. C'est quoi aluka nzela ni na vendre na banani. Il faut piquer au caca, elle est comme ça. MC, tout sur la vérité, non, tout sur la pembende bakino balobara. Mutu ala kisa mams boulot na sens nini que non t'es pour nous fond la chaîne au moins bakinda na boye au moins basala boye a PC ni no le lobby no veut beaucoup boye pembe na mams bo wandolo belaye mutabongo lo banke non asa muté amabe chaîne na ya Bel Art télévision na fongo la c'est na bakou qui tonto irano il est en vie a confisqué la machine na ye na ngo lo belango mutute. Ngala ko peut-être abi tonton au moins une vidéo na salle émission na salle na préfère otila nga ba effet mon na kana film Nigeria otia na vidéo na ngana otia ngo pe epesi makambo na la kisi musala non yebe ko ya na YouTube yebe la kisa ye pona mam sikuto aleka loba yango monza mazo pambola ye e bongo ye muto la kisa ye abimi akote na YouTube la kisa il faut fongola chaîne YouTube a okumise mu colonie na ko za reconnaissance devant ye mu colonie parce que mutu bala kisa re kaka alors tango na ndoto te Tumba ezaki ya chaîne ya Gabi Tumba salaki batu nini. Ya Gabi passait à la télévision et défendait, défendre. Mais elle a dit c'est nani technicien ya Gabi abi na ngini ko mona chaîne wana te. Technicien ni. Tala makambo izali. Kati ya mutu neza mabe libana na été. Aujourd'hui il y a des hommes mariés. Les gens net garçon ou ya lemba wana aza marié garçon ya lemba ou ya acteur ya lemba wana aza marié ou ya mwindo wana mulai atika moi c'est pendant tongo ti butu aza kana kati ya bureau wana moi si naza na pouvoir moto bana mbana ke no absence nous manquer non yana bino il faut na misa na bino bopo no yebate acteur ya lemba tout ça donc il faut na misa na bino je na otanga kombo na ye donc aza mutu moko boye pour comprendre façon yazo fonctionner et ça passe mais ce que bango pe baza ba mikete ba mikolo batu nyonso no tangi pe musuku to tangi obi ba banda carrière ya art liboso na baza mikolo mais si ko ya ko se rendre ko o sous-traiter c'est trop tard aujourd'hui Bijou ko la kisabi ce qui maman na nyona bi yene livrer la patronne ba msu baza ya faux ay ko se rendre compte après communauté basi ba baye basi babaye na ibite Bijou lelo so rota na mutu mo na poto atinde ata $100 je sais pas alors mon na bébé si carrière na bon MC to comme pratiquement presque na suka émission na biso ne baba teleza ezangonga
moi Lido Basuka par rapport à l'émission Oyo ce qui est la question moi te poser côté bande ko baota la yo o mekempe ko solo là. Oui, Lido Basuka ezara tous à la focus na star na biso produit na biso qui est membre si la bisa le pont bassin maman Denis Procher mon thème bato ya papa Denis Procher bokilo bato ba mindele bazala toujours wana ba fitima kitokozo et kotarakuna tous à la kuna en tout cas bo soutenir biso bolinga biso tous à la bon moko les abakouk tous à la bon moko bolingo les kinyon l'union fait la force division rendre bato faible na kala église ezaka moko fait pas konzame malamu mais évangélisation ezaka makasi na mboka na biso ba délivrance à somo so salima mais aujourd'hui ba église comment diviser bato ba comment faible ba poison et contaminité on a comme contaminer église est belé qui nous occuper comme belé c'est que la division nous rend faible mais l'union fait la force tous à continuer quand na bolingo star na biso même si là ça na problème na mutu tenza ba défendre kaka voilà mon numéro on a repère ça numéro et puis moi des 2-3 personnes là dédiées 89 il y a Willy Mouchen Kolambo qu'on appelle Mambo Tebele plus 243 89 740 78 74 89 740 78 74 mon vieux à moi monté qui m'a mis tout à mon vieux BA Mambo Tebele place aux Ali nabi qui est en côté là on a ville Air Moko nabi que ça na Kinshasa ah merci beaucoup na batonyo sur balanda qui émission lelo à vous aussi pour qu'on honorer na émission na yo tonton riche merci beaucoup. OK merci Ndeka Barbara tout est bien qui finit bien merci na bato tout bolanda épisode du début à la fin en tout cas merci beaucoup puis beau s'abonner à la chaîne Abino ba ono ba s'abonner to ba cette fois-ci to koti masolo ya batu ya théâtre ou bien ba kino ba emo batamaboke donc to koti va masolo na bango la patronne Aigle Jaune donc la force tranquille qui écrase donc ba mbo théâtre Nadine Zamba kutu ya yo ratara na monter donc merci en tout cas na monaki en tout cas Zambe azongi c'est leur place au ebima qui en tout cas ebele wana tiki Nzambe azongi c'est la yo yango son éminence maître Kazi mon président donc de baba keno mutu aza na intégrité na parlement na rolekaye azate donc voilà tout le monde là prochainement na émission Ezo ya Washimatondo derrière la caméra merci et puis bye bye.